Ken piana na mama bango bandoki. Hein? Banga bali ndeko na bango wana rata musuni bololo ba commissaire diboma. Ken piana ndenga kangi wera son ndoki. Iye moko na mama. Yo susu yo lolo yo kanga so. So ken na famille ska ken piana kolela ba yebiso linga la mama na bango. Donc ala ki ndoki moko donc livenda sana ko longa. Azana na poma poso banda Kishasa. Kala ka kwa bala na kini bakenda ko luka novia o cheti na end. No episode. Po yaza na poso moko pe no moni so ngando abimi na maya zo moi soki masale tomba mbo poso ne za kabongo. Wana ken piano. Akoma ki siko pre abala ba bonda ko luka ba chef for de tel bo se simiti ami ba le simiti abi ya ifo ba ke end. Akanda za na tilo la ta kale sonte. Nani? Ndenda za même so bo sa émission ne boza na plateau bo sa émission zo lokayo. Ken pe la ta kale sonte. Ayebi pas même banalisme na yo wana sali. Ayebi même pas même kokata même ba poil na nzoto azana ki ndoki moko boy. Au monde azana jamais koyoka ateke ka kota faire ateke côté hérité. Donc bango bazawana wera kozala bien te na bana na ye. Donc bazo bosana ki wera sali trop pour lelo tozana ba héritier tozana ba faire. Wera so azala mobilité lem sudo ba mise ba lekapa na biso misupe mona ba tikaka ba komaka ba kuado misupe ba komaka ba ingénieur ba bongsalem susu ba frigo na bani. Par rapport à Nzembo DCCT kangi bon nazo banga kaka soki bobimisi tout se paye ici bas les mususu DCCT ko mela ye non wane kangi za loka ba Nzembo beta tona bibembe ndenge fondé mbonda to yebi na Luanda betaka DCCT Nzembo beta bibembe donc so ke trona ba matanga oyoka pena batu babina kango pena ba biloka ba mongo biloka ba mongo na mingo oyoka kana ba matanga yango batu babina donc ba biloka mwa ba matanga quoi donc bata sensible ba kage biso tout se paye ici baba beza maramba sanité mais biso pe to comment so na Angola lem moi portugais bon mais quand on expliquer biso na français bino boye ba français donc bata sensible tout se paye ici bas selon bango eza na lingala eza nini eza bêtise était bêtise yango se pe ba bina ngo boye na yeba te OK si ba yango to ça na c'est tout se paye ici bas kasiti nini tout se ouais ranson azobi marankine ouais ranson ken bien attaqué Denis les sazo attaqué yo moi ndeke c'est que so ouais raza rankine ouais raza na Kishasa bongo ye mutaza rankine te Denis ça se retrouver na États-Unis na mbango ndenge akima ko kima akene na onzela brazat ba kuluka na butu ba kotela ye abomba lobate ba twana ba viola na mwasi na ye abomba lobate ba luka butu butu do no ba kotana ndako ba sala sanduma ba viola bongo ba beti 207 zo raté 207 ans za mutuka mo boso mo mutamata on na Kishasa c'est grâce à la difficulté à transport na poche les a quand même mo ebo marabato quand ba zo ba 207 ebo marayozo ozo sepela na iloko ebo marabato bo embele ngonzembo 207 wana ata transport ici malam na utata masina ti victoire makolo na ko matango te ko eza le seul camion eza na ba Drisha siko yango linga to solo yango tozo solati mo mo mabebe poani na masola balabala donc pour que Kishasa na ndimi to mataka 207 zo katema moko bo 207 oyo ebomaka siko yo zo embele loko ebomaka bato mama na ndoki do yazo benga bato bandoki ye moko mama na nchoro na ndako akomelaki babengani afine bana bato bakingo na butu ndako wana ken piano ndako akomela na Belgique babengani afine bana bato na butu kingo balala pena boyako ya batala pena bo mutazo kima mutakala pa loka mutakala na mukiene ka mona na so bandi mbanga mutakala yo kate mama na nchoro oh yo zo mona ke mutake pota ko miblé et ça be fait tant on tout ça comme na poto mona moi couleur récemment jar so comme ali na betima couleur comme jamais ken pena so comme blé na poto pour des les des États-Unis na bamboka ya Mangela kakuizako zegela kumputu donc akoyaka te Mangela balobi ke Denis ça zo beta ngoka comme si ke wera azo bebe sa vie héritier bozo mona teke na Denis na ken pena bakokana elongi elongi na bambo mbeleza ndenge moko ken pena za bleu Denis ça okene moi violet so baza moi sta mbali so babota ki banga babota mona nga mandeti lisi faire ke wera nsolo mutazo bebe sa vie héritier est-ce que héritier ça ko bebe est-ce que ken pena fine na héritier ça okokana oh mais héritier le tout to tanga na trois musiciens ba frapper na kin héritier ça na katiti so vie héritier ça obeba ndenge kin pena monya ngote ken pena liboma o moni kin ndoki so comme lié batu mingi na poto kei makambo ne zo simbati e façon ka pena kin pour continuer ko lié batu boye pena ndoki na mama na bango ndoki dans la famille na bango de baza ba silisi batu na kolende akima kenda poto wana bakata esprit de vie yo po bisimo eza ko na benga ngo esprit de vie so bino boye esprit de mort de ça c'est na Congo ba benga ngo esprit de mort de ça au monde mutamati ngo alo kwa mutamati otoka kalandi moi transport ya prix assez mais ko boma yepe na kolanda prix assez wana donc c'est ça ouais.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura une émission à Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Nene Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, Nabeta Rabino, Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Masola, Balabala, toujours comme Dab. Les autres, on a Adricha, les sénateurs. Adricha, les sénateurs, Botard. Ouais, Botard David Wembe. Bonne santé. Ouais, santé, Pepele, quand on a un moro, tu as un absokimia. Adricha, les sénateurs, Molobeli, il y a Igwe, le roi de la forêt. Morote, Basanta Morote, Tissiko, Bandato Banego, Zela Morote. Position Morote, comme il a niveau. Morote, tu sais, Batouba, la patiente, tu sais, la baron Moussala, Yakitoko, le roi de la forêt, série BCBG, série tout Salara qui bouille sans pipa. Et tout Salara intervention rapide. Anosaka batu déjà que attends kale qui bouille sans pipa et koya de batando zela qui bouille sans pipa anda série wana metisu kana ngwe Salara nini et pour qu'après le roi Morote donc Morote makamna ngo tout est déjà bien les autres qui très bien banzembu nango ba générique nango tout ya Morote les autres qui bien mais na kati ya Morote ndé to bimisa ki bana mibale to bimisa ki tout se paye ici ba to bimisa ki na rumba moko pour yango ndengeza la lokola avant goût ya Morote pesa batu mo appétit après ndé to que nous aussi sa Morote na poto. Mais makambo tout se paye ici mais si la Kenya se va clip ici mais yo bika na ndé tozala na makamba musique avant ko bimisa il faut aucun de côté canal na censure ba yoka a pas pesa autorisation to éviter le balan wata sankara de punta à éviter tout se paye ici ba bisole monsieur to ba souffrance c'est bien ce que tout se paye ici bien ko la makamba bêtise ba zui ba bloquer ba lobby les bêtises donc tout se paye ici bas tout se paye ici les bêtises censure boyango censure boyango donc ba bêtises tozozela toyoka décision ya suka soki kozala ndenge nini mais adesha na ndenga mabepe te na ndenga masola balabala na ndenga bata balabala oyebi ke tout se paye ici bas soki ebimi ekokutana na DC7 yozo compare makambo ke nazo compare te nazoyebisa yo nde ke DC7 eza na marché DC7 eza mpona bamongo DC7 eza mpona bamongo eza mpona mutu nyonso bato bana ba problème ici mutu wana problème ezate tout se paye ici ba oh salingai tout se paye ici ba David mo likambo ko selinga o le longa na souffrir nango tout se paye ici be ko futa manase biso to pesi conseil na bato ba sala bato mabe bazo quand on dirait au sali mabe obimi yanke yo to ese bato nyo se futa maranase yango neza na français tout se paye ici ba mais o ba beti de ça c'est toujours raté de ça c'est un mutuka mo boso mo mutamata on a Kinshasa c'est grâce à la difficulté à transport na poche les a quand même mo ebo marabato quand bazo ba de ça c'était ebo marayozo ozo sepela na loko ebo marabato bo embele ngonzembo de ça c'est wana ata transport ici malam na utata masina ti victoire makolo na ko matango te ko eza le seul camion eza na ba Adricha siko yango linga to solo yango tozo solati mo ba mo bebe po ani na masola balabala donc pour que Kinshasa na ndimi to matara ça c'est zo ka tama moko bode ça c'est oyo ebomaka siko yo zo embele loko ebomaka bato siko yebisanga bongo siko to se paye ici ba équipe loko ebomaka bato te ngana informé o kaka ngana ngana sepelation ba yebaka ta esprit de vie yo po babis mo ezako na benga ngo esprit de vie so bino boyemba esprit de mort de ça c'est na Congo ba benga ngo esprit de mort de so moni mutamatango ya lokwa mutamati otokara landi moi transport ya prix assez mais ko boma yepe na kolanda prix assez wana donc c'est ça ouais. Non bon par rapport à Nzembo malgré yo le bilan par rapport ya physiquement mais par rapport à Nzembo DCC kangi bon et quand banga kaka soki bobimisi tout se paye ici bas les mususu DCC ko mela hier non wana kangi ça lokwa ba Nzembo ebeta tona bibembe ndenge fondé mbonda to yebi na Luanda abetaka donc soki trop na ba matanga oyoka pena bato babinaka yango pena ba biloko ba mongo biloko ba mongo na mingi oyoka kana ba matanga yango bato babinaka donc ba biloko mwa ba matanga quoi donc so biso ce que tout se paye ici ba générique comme qui les autres la générique eza na ba forme ba animateur ba boaki oyoka Kansonda Roi Sabo abuaki ba biloko mo mutako kufa ozuku tu Jamaïque koloba te na ba biloko moko donc na éviter ceux qui ont bakangi au crime eza kona bamele agene basimbani balali eloko wana so yabi mokile kupiti sikoyo ça ba biloko moko ebomaka tokena ngwa est-ce biso le boko ba de comparer makambo kobini ça comparer ça na orchestre eza na orchestre moko na Congo
mais quand on contacte biso na rumba mais quand on so sa ndenge mais soko yena makambo ko binisa biso ba yela biso ngote ko biso ne to binisa ka kongoti le lodo so ke na ba fete na bango ba bini biloko na bango mais soka ba cheka ka oki yango ba to ba telemi soki alerte ba to ba telemi ba sous-sol ba to ko telema do biso ne to binisa ka biso makambo to banga te mutabete loko na ya iteko to banga poani eza che loko na yeli kana ngo normal de ba to ba so bina ngo ba matanga ba so bina ngo ba problème do c'est tout. Merci beaucoup à toi qui tout travel. Patrick Kimbondo qui tout travel. Ok, trop baba kaboli loin na katikati. Qui tout travel. La kisanga yeko, ba bisinga auto zala mais na mo ndanga yeme na ebi. J'aime mon sympa. Ah. Sans un problème à famille locale. Qui tout travel. À ta famille na bino ba kanga na niveau nyon so ba loba ko potote. Baba kaboli loin na katikati. Qui tout travel. Patrick Kimbondo loin na katikati, ça baba il retourne à qui tout travel. Yezo qui pété. Téléphone à local. Qui tout travel kota masola balabala ekosala bien ngamo bina na yebisa kona koti kopango qui tout travel kota bina masola balabala ekosala bien Igor Kaya l'enchaînement tous les millionnaires joueur à bomba bien kota masola balabala kota benda dossier masola balabala ekosala bien Lomanisa l'international Diogo Lomanisa OK azongi na mboka obetao pendant ce biso dans saison oyo Diogo Lomanisa a sepelisa biso ya tikelanga souvenir moko na chano tozwa ki ya suka Diogo Lomanisa makambo sala mo tisi kwa zaka bon non ba gauche mususu eza pena nzambe moka cha aleki na Messi dolingo bimba pena bo balongo pena o mama botaki o balongo lo bazwi pena nzambe bakotisi wana Diogo Lomanisa mystique Diogo Lomanisa kota masola balabala ekosala bien a dit le sénateur qu'est-ce qui se passe entre héritier na Werrason to badango pena bongo boyo kilikam héritier a bien avié nae héritier a très bien héritier na Werrason baza bien très bien pepele kitoko ko beba na te jamais éroutab héritier a bien à faire nae normal to fandi boye na balabala to moni sortie médiatique ya Ken Piana lobby donc tout le bateau bref na masoa balabala Ken Piana akangi Werrason ndoki Ken Piana akangi Werrason ndoki donc vie héritier ce que aussi mbaté vie musicale héritier ce que aussi mbaté eza Werrason mutu ayela ki héritier biloko mabe ayela $50 ya mabe ayela un tabac ici tabac ya kukufa omoni ba popa Ken Piana ndengini David Oyembe so na mina répondre na question na yo omoni famille eza na kindoki to yoka ke na famille na bango mona mutalibo mazalaka na famille na bango kizengi azalaka na famille na bango senti que famille oyo zotambwa na molili parce que na famille awe roka da mutaliboma na famille awe roka da mutaliboma na famille awe Werrason ndaliboma zakate ke bazana mutaliboma mo boyoka déjà ata oyebite mena makambu na Kongo ya Werrason bazana liboma fo sonete na Kongo Werrason bazana kizengi mo na famille fo sonete parce que Wera ndoki parce que Ken Piana na famille na bango bazana batama boma grand frère na ye mutaliboma atambola kana Kinshasa na bawenzi ya bakitambo wana ya liboma Ken Piana bakamna ndo baso na kosa azotalanga ndena oke kini boye na osala émission na ya na ye na ko jouer rôle comme Makaku de temps on poser ba question soit répondre na fongoli bitabe mo na pesia si ko lia na poser sous question mususu bon mo na ba vidéo na osala ngo na ko utiliser ya na comme likaku donc ozaka ninga la trablamba ça na liboma na simbi bitabe so na tuni question mo répondre na PC bitabe ngabo na dolongole pe ba poso na PC ali si na tuni sous question mususu yozoka na Ken Piana to ndengini non faut on relaxa mutu ya biso to bande comme on David batu mususu basala ba analyse mo ke pola yango mona bato ebele baza na kati ya monde ya musique mais bayibi musique te alobi Ken Piana aza na monde ya musique mais bayibi musique te non asali analyse alobi c'est là que sina ko misayi comme on a kaza kizengi aza zoba alobi premier album héritier et cartonnant et ça la succès deuxième album héritier cartonné ça le succès quand na troisième album tant héritier vous rappelez $50 na ndenge mapata pesa ki ntaba héritier album oyo esimbite stade boyena boy toke malembe biso tout oyebi premier album héritier et Simbate et ça là qui na ba mélodie bien ba yemba kitoko mais ndenge et c'est senga ki ba ya succès et touchaté c'est tout la vérité premier album héritier
Et Simba Penzate. Quand c'est moment mon compte mi balé. Mais ça qui toko ezalaki na mo par rapport au beta bnea ko beta nde beta et beta pena bongo. Mais c'est loken piana album héritier et deuxième album héritier. Où ezalaki héritier na vie na ba yokani. Héritier ko tika CD na ndapo. Adisha pardon. Maloba ken piana alobi boye. Héritier ayaki kotika CD na troisième album. Parce que ça qui zengi ayibi makama musique. Donc on a zota lycée siko po ayeba. Héritier tant abimisi mi ange mi démon. Ake kotika CD. Ne ayaka akenda kotika CD wera pambola ye. Wera pase li pamboli. Tant batiki CD wana wera ache signature. Oui. ABC héritier tourne au bandi au sala succès. Wana sko ayaki na concert. Wera ayaki na concert mbongo nyonso yo o babamba wera. So tali $50 oh le roi de la forêt a payé héritier. Et ça mbongo euta na bato héritier. Et ça mbongo wera te. Wera ifengeni. Abi kaka na mbongo na on a $50 wana. Mais oui. $50 oh wera pesa ki. Oui. Teke na lobi $50 wana ezalaki ya wera. Ezalaki mopanzi. Wera travailler ki ngo da banakala. Il faut qu'on soit nini, il faut qu'on soit concert wana otala yango. Le roi de la forêt lobi nini. Abi na mbongo nyonso na zu na concert na yo na longoli $50 na pesio ezala comme o chongata na musée soko ko longola ne fisque $10 mais ko silisa ngo te tala kango après avoir ko kita na concert na tango héritier miange mi de moya ki na mokili album ni etelema ina o album nini etelema ki na oyo ya héritier tala ya zo ba makamba troisième disque troisième album OK kutu makambo ya zo be c'est le cas na deuxième album kala do senti que mutafa na monde musique ayebi na makamba musique mais adisha na ndinga mabete na ndinga mabepete po nini wera alobeka na héritier $50 oyo zwango tsango mopanzi omoteke ken pena pas na raison wera ekizaki $50 tanga baki tsango mopanzi pourquoi miange mi demo ekangaki mokili pourquoi miange mi demo ekangaki mokili au sentir lui ya lomoko ya foya ki lisusu na pembeni héritier ya mabe koleka batu tout au monde abo bande ko ganga bando ganga ton kamienje et beti batu kao à partir à rencontre na le roi de la forêt ngana fanda boy to fani na wata atuna nani na misu nanga o makamna lo baboy autuna nani animateur a wata wana na bosse na kombola ye ambulance wata tuni abi oyebi ke ambulance na générique oyo oyebi ke ndongo boka kombo dadi na comprendre te pesa makambo danger wana nga na oloba ezate ko na obeta masolo te na obeta di solo oyebi ke kombo dadi ndongo boka na yebi ke yana makambo mabe na générique tout le monde a générique en ebeta ma partout babar nyo se binango ba feti to binango partout ba binango nana bina dadi te nana bina dadi te dadi wera bar ni ne beta générique wana te feti ni ba bina yango te vous comprenez donc batu mususu ça ne analyse tika sala musala osala ezate na poto muta ko yamba zate pe batu bazo yamba bazo mona mutu mo azo yamba bango azotu na bomba question malonga te ayana ta masola balabala te akene ko leka pa ken piano donc ken maramnyo ça sali wana ezaya malonga te ya to zongisa e poto talisa e problème na bango eza nini oza na poto actualité fo luka na komba wera eza clique moko bo eza ye eza Zakari Bababasu eza badenilesi le problème na bango eza nini ba sentir ya que non la scène musicale eza na no pembeni te mais pesi da son luka ba yoka ke héritier bengisa ki wera il faut to luka sikelo ronini to ko tchabatu na distraction ba sepela kana bozu héritier te so tali même campagne à Stade des Martyrs au mona ken piana maniqué batu belé ba saela héritier campagne ya mabe po ba bebisa concert wana ka bango wana mbasala makambo wana après ba koya ko boakela batu mususu ber na makambo ya concert on se comprendre so tali bien na makambo ya concert ya stade ya wata on comprendre que lem susu ba vie na ye ba mipesaka mingi na ngote po ani balinga kite batu balobaka héritier soka sali boezaka wenge mutechaki epwa balinga ki héritier la sa force na ye po batu ba comprendre bien que non héritier déjà aza na nini na alto niveau ndo mona lelo wenge soutenir héritier mais na musika baboya ka baya mingo zaka wenge mute sala makambo ba koma bongo soki ezalaki ye bato na benga baya te soki ezalaki ye moko alinga koka te yo mo eteke bavia na bande komilakisa mingi ya loka bato loka bakeni piano
azada na une année 3 mois na poto mais na poto mona mutu so awumeli akoma moi tentira be mais yakomi blé na zo bata zo pakola mafuta blé to ningeni poto ngo na zo ebate ba couleur mafuta ni bozalaka na mutu so akoma poni mafuta na ye wana ken piana yesu ka na poto akomi blé na so ebate ken koma blé bon zo tala ete te ken piana bana koma na poto azana na problème poso banda Kinshasa tala ka kwa bala na kini bakenda ko luka nouvelle cheti na end no episode po yaza na poso moko pe no moni so ngando abimi na maya zo moi soki masala etomba mbo poso ne za bongo wana ken piano akoma kisiko pré abala ba bonda ko luka ba chef for de tel bo se simiti ami ba le simiti abi ya ifo ba ke end mettons ba ke ba zu ya end ba kantie ko simba ba chabo mutu na libala bimo ndiri bembe vous comprenez bana wana ba ken baza bana mo bazoluka ndenge nini ya koboka bangunda na bango bazoluka ndenge nini ya koluka nzela na bango il faut baluka kaka ba grand atushaka posoko abwaki ngunda ngane na zabona kimaki mutu moko bondenga mekaki na kofielo mide ando salango suna wera kena lobelo moko ntaba ogo pesaka héritier dès que héritier a commis nango ka liboso a porte na ye taba wana ekufa ikaka liboso a porte omoni teke ba signe wana lo lancer pe ke wera alingaka héritier te est-ce que yazalaka na tamona ntabe kufaka ken pena zarani te masola Kinshasa bomba makate so matabana kufaka linge bana banda kalati pourquoi masolo ya kala yo zo lingwa o salango o latsango maquillage o pesango image moko bo selon yo mais selon ken azomona ke wi soki makambo héritier zo simbate cause eza wera son wera salinen héritier makambo esimbate héritier album na ezo kende bien bat bazoyemba ba Deborah mikolo na moni nzembo moko kutu mikolo na bo sen titre nango mikolo ezo sa ba challenge nango ezo sala matro na ba TikTok partout ba fi bazo bi nango trop nzembo ngo na bo sen mikolo etomba mibo ba nzembo ezo ke nango pepele mona bato sa makam ne pepele héritier ça bien orchestre ezo ke de bien azo préparer grand salle et c'est muto azara na succès ta ko bakoze ako préparer salle na poto akozo contrat beta salle na poto et c'est muto azana makambute bato bako fana bona bar ba sengi penze muni ba ci bato bazo bin siko balingi héritier azala ndenge nini po album abimisi ezotambola kitoko bato bazoyemba ye azo préparer concert na munene siko problème na bango eza nini te problème ken piano bon ken piano bien za visionnaire ya moni amoni yango na za ko alerter déjà héritier watanabe il faut aluka ba prière aluka ba pasteur exactly bazana posa ba détruire concert héritier ken piano za bongo héritier soka mengi ko kota na distraction na bango bazana posa ba bebisa concert na ye lokola bayebe ke grand prêtre akoyanduli wana bazoluka ndenge ni ba détruire concert à wata bazo tchaba tuna distraction parce que distraction wana bana tu ya maison mère bakolanda te bakotsa le lokote héritier za mwana oyoyo le roi de la forêt alingaki mingi potango tout le monde akendaka mutatika la koloko espoir ya wereza la héritier le roi de la forêt atikaka bisaka sala nyonso olingi recrutement makambutu na mutu na yo tango lelo héritier nzamba sungi nzela na ekei donc lipambo lina liboso na concert il faut père na ye aya ko assister mwana na ndenge nini akosala makambo c'est loken peneza bongo te siko bango siko wana eza jalousie ezande wera oh bango bazolo ba même héritier ko tesika fanda o sepena nango te makambo bango ba oloba wana ya loba na musika même héritier place azali so atali ndeti émission bongo o sepela te donc ça là donc à bateau pena ba commencer kana nanga ndeti ba ken piana na pembe héritier ta obete bambata so zo makambo wana ah na c'est vérité dès qu'il y a le big oui via wata vie musicale wata esimbate eza wera son dans ça et momo senti que mikolo yo ezande bakali na yorobo bazo pesa makambo na bango ba mission na bazo tia yango ndem tezo frapper soit tali que bateau yo ngape na kokota na mekana ko bungisa na actualité na bango ndenge ni te fona toucher wera a comprendre que na poto na mikolo bakali muto azobeta na yorobo ti ba secret zo bima kuna ya somme soit actualité na bango lokoza ki moi likolo donc moi ba longo lango zata zo ki nini te tikala landa kota le roi de la forêt na beti chuki côté à Ewata batawera tango bakosilika batawata pe bakoluka basilika ale fe beti na bongisa actualité ko mika ken piana loba non so zaki mobala temboli ko senga ba pardon pour ani ko komi menacé donc batum susu bata ya kolanda bango te talaka mutake poto ko mi blé na bité so akomi vivre na famille ba streki wa sala film ndundu bon je ne sais pas wana ken piana oh mais bientôt na osala émission na grand frère na Liboma bon mon ande tondo solo na pese moi bitabe to solo na pese bitabe po ye na joyeux jour dans notre chef na rola makaku. Merci beaucoup à toi Fiston Mukendi abeda Shudangola a Kanyangola a qui kanga pe sous États-Unis Fiston Mukendi
Abeda Shudangola, Kota Masola Balabala. Fiston Mukendi Abeda Shudangola. Très fort. Il y a son solide na 2h3 minutes, na 2h20 minutes téléphone sonné. King ga. Fiston Mukendi. Babote na 001 place Ozali. Abeda Shudangola. Abeda Shudangola donc na ebike to kotis ko makambo. Abeda Shudangola. Alors bien Zoya Kalate. Azoya. Ta niveau. Ça bien tout le monde a Fiston Mukendi Abeda Shudangola. Adusha. Ndenge Ken Piana abimisi na monde entier que Weranson azandoki. Pour la minute oyo Ken Piana akangi Weranson azandoki mutazo freiner vie musicale ya Héritier Watanabe eza Ken Piana eza Weranson. Batumsu ba komo pesa Ken raison. Ken Piana na mama bango bandoki. Banga balian de kona bango na rata musuni bololo ba commissaire Diboma. Ken Piana ndenga kangi Weranson ndoki. Yé moko na mama. Yo susu yo lolo yo kanga so Ken na famille ska Ken Piana kolela ba biso linga la mama na bango. Donc ala kindoki moko donc le venda zana ko longola même président de la République. Aza penda sorcier. Yé na mama na bango bandoki banga balian de kona yo wana koma lo Diboma abarata ko lia ende mona tellement attaque le gars maka se bouger muta commissaire Liboma. Ken Piana zandoki. Genre il y a analyse ya Ken Piana. Exemple na din ya kolega na TV pour oloba makambo Ken Piana lobby. Ndeti ya nini? Que Weranson mutazo baby sa vie héritier. Et c'est vie héritier ça ko bébé. Est-ce Ken Piana fini na héritier ça kokana? Oh. Mais héritier le tout to tanga na trois musiciens ba frapper na Ken héritier ça na katiti. So vie héritier ça bébé ndeni. Ken Piana moni ngote. Ken Piana Liboma, o moni kindoki so comme lié batu mingi na poto kei makambo nezo simbati. E façon ka pena kini pour continuer ko lié batu. Boye pena ndoki na mama na bango ndoki. Dans la famille na bango de baza ba silisi batu na kolende akima kenda poto wana. Mama na ndoki. Do yazo benga batu bandoki ye moko mama na nchoro. Na ndako akomela ki babengani afine bana batu bakingo na butu. Wana Ken Piana. Na comment na Belgique babenga na fina bana batu na butu kingoti. Balala pena boyo. Batala pena bo mutazo kima. Mutakala pa loka mutakala. Na mukiene ka mona na so bandi banga mutakala yo kate mama na ncho. Oh. Yo so mona ke mutake poto comme blé. Et ça be fait. Tano mutu so comme na poto mona mwa couleur resel moi jar. So comme ali na betima couleur comme jamais Ken Piana so comme blé na poto. Oh, ya sali, eza pena analyse ya musique to ekomi ba vie personnelle. Wana eza analyse ya kindoki. Donc kindoki ezo simba susta zo luka bata ko lia ezo simba te. Da comme le roi moi troublé. Donc kindoki kolisu makase ezo luka mutu ezo swate. Ce qu'on a poto biloko wana simba pa pamba te. Po poto eza na makambo nango. Oko finano batu kingo me ko lia bata zo kokate. Ken Piana mama na tchor na mama na bango. Ba belisa ndeko na bango Liboma nga ba lia e pena na décembre pena ba préparer pena. Et simba to mona ndeko na koma Liboma. Zana okende kishasa omona na okende kozwa video yo mona te semo babe bana na kofi batinda batu baketala mama bango achaka batu cho yena mama na bango donc pour na Héritier Watanabe Weranson ça n'a rien à voir na Héritier za frère na biso donc ya mabeza na ngote bato bazo kanisa no Batik Héritier beta concert na ils ont deux concerts aux Zélana Poto. Ils ont le 31, il y a Fabricas Maé sur le Casino de Paris. Ils ont le 21 septembre, il y a Héritier Watanabe dans la scène musicale. Donc Batika Ochaba tuna distraction. Batika ko bebi sa actualité Héritier pour kalaté concert na Elinge Koma. Batika. Ken Piana lobi eloko moko Wera alongoli Héritier place na ye atie faire place wana pour place au Héritier place au faire na minute eza place oyo esengaki Héritier zala na distraction ya Wera nde esali ke Héritier longa place wana OK maram Ken Piana zoloba comme si peut être solo pesi Wera nini Wera na faire na bakutana te Héritier na Wera bakutana kasi yango esali ke Wera a utiliser Héritier wana za babilobe là donc maloba Ken Piana analyse mo ya fulu analyse mo batama boma takanda zana tilela la ta kalesonte ndenda za même so bosana émission na bosana plateau bosana émission zo lokayo Ken Piana ta kalesonte
ayebi pas même analyse na yewana asali ayebi même pas même kokata même ba poil na nzoto azana ki ndoki moko boy au monde azana jamais koyoka ateke ka kota faire ateke côté hérité donc bango bazawana wera kozala bien te na bana na ye donc bazobosana ke wera sali trop pour lelo tozana ba héritier tozana ba faire wera so azala mobilité lem sudo ba mise ba lekapa na biso misupe mona ba tikaka ba komaka ba kwado misupe ba komaka ba ingénieur ba bongosalem susu ba frigo na bani. Mais grâce à Wera Talisa, bah moi ici, bah on monde besoin na beaucoup n'ingisa mon kilo. Bon n'ingisa mon kilo, Wera yemoka a fula rabana na ye, mais yemoko sous a comme ko fina bana na ye. Wera son yemoko a comme ko finalité. C'est long qu'elle a confina baba na ne par rapport à quand des bazana bango tout bana Wera de baliki wana na leki Wera na succès. Na leki Wera na makambo po Wera que la mutiko mutema likuna na leki Wera ta na via bien de bazana bango tu Wera ko que la mutema likuna. Ken pena monya ngote ken pena pona ye zaka. Au moni ndoki allié bato kota ko lieza lisusu ti na ebiso eza problème ya bakali na yorobo donc analyse na mo bazo sala ba direct na mo bazo sala na TikTok e belisie motu donc bato ndenge ni bako bongisa biso te na kosa ndenge ni te na créer au moins que analyse ça les simbité alors ba makamba 3e album ba makamba lo beleka na 2e album donc créer lo ko mo po tchaka makele ba meka pe kota la yo mais nzimwaka. Mais ce qu'on a dit, c'est que Kindoki na isko kobi piana suka. Hein? L'aime so mon appelle ngali ya sumer na bango. L'aime so Kindoki ken piana. Yobo ken piana kangi wera son ndoki. Yobo yosu na plateau maso bala. O kanga ken piana. Ndoki aye bana. Timoto so azando ki na famille na photo mona ba exemple moi ba kizengi, au moins ne meso na ken piana pa na azana ba kizengi, moi ne mo kaza kizengi. Otale bo mama na bango ndoki liana ye mutali boma. Parce qu'on a na famille wera au mona bango te. Parce que wera ndoki so na famille na yazata na mutali boma te na famille na yazana kizengi te na famille na yazana batu ba ebite ko ndoki parce que ken pia na ndoki mama na bango ndoki mwana na ye wana suka kizengi siko na za ndoki to ndoki mwana na basini tasko basini eza na famille ya ba ndoki tano mutafanda na poto zo na ngasko peta wera na zaka na Afrique so ba chebiso mbeto te manda na mona gaza na poto kena lekio adisha soka lekinga wana pe soka lekinga na place que ba mando kunda bat na cercueil faut bat ba dollar na cercueil te kena lekio on est déjà tala ken kena na poto papa kena lekio o président li kalobaka li bongwa mwindo moni li bongwa mwindo neza président li tukumata na yo tukumata bat ba bena msaza na poka ba comprendre que président li des retours très fort qui manane na mboko président li muta solo la na ba likolo bobele yo azongi boya kokanga ekasi président ligue tout komata azana biso vraiment donc ken alobine biloba loba ken azana na actualité te alinga krebes na komba wera po akangi Weranson ndoki mutazo freiner vie musicale ya héritier Watanabe c'est Weranson. OK moko na mama na bango bandok mama bango babengana écoute na lupanga comment ofanda so na mboka alié bana batu na ndenga liboma sikoyo benga wera ndoki ndenge ni so na famille wera kizenga zate liboma zate yo na famille na ndoki azali kizenga azali liboma pas azali na famille na bino grand frère no propre makila moko ozala ka so bazue vidéo zu liboma parce qu'on a que ça na vidéo na même habitabi na tout le monde questionné alors na ndoki na liboma na zu na PC bitabali wa so ba filmer so biloko na obeti na kishasa ya mwa adisha le sénateur car na même idée ya magamba ken piana ozomona ngopete côté pe ya passer Denis Lesi ye pasaka contre wera ozomona ke magamba ngope ezozana ngope na solo pour Denis Lesi depuis États-Unis na bamboka ya Mangela kakuizako zigila kumputu donc akoyaka te Mangela balobi ke Denis Lesi azobeta ngoka comme si ke wera azo bem sa vie héritier bozo mona teke na Denis Lesi na ken pena bakokana elongi elongi na bamba baleza ndenge moko ken pena za bleu Denis Lesi awa kene moi violet so ba za moi sta mbali so ba bota ki banga ba bota mona nga mandeti lisi fe donc siko yebisa ye ko to faza la bien e apa na e polelo ba staff na biso ya danger za na kata ba États-Unis wana ponenga za na zo telingana aza lelo azola la pongi te ba problème aluka kazo mwande te la ndeti na États-Unis mais ce que biso so to za na batu lokola ba Galiano Mpangi les jeunes le plus social na kati États-Unis wana. Galano Mpangi. Benga na tafito talaka ya pasta. Talaka ya pasta. Iya bazara na men wana. Bazara na men wana Galano Mpangi za wana pena les jeunes le plus social. Tabona Ardim Benza. To koza sko to bengi sikoyo Ardim Benza to bengi pena soda makasi na kata Portland men wana. Adimidolo koza wana yo bongi te ya ko to beso ko sengela tala soda makasa protéger ya zalaka na côté wana. Ardim Benza tala makambo ya pasteur bambomba mais lokola liko zala mabe na batu
donc tokobenga bango ndenge nini tozwi Galiano voilà Ardi Mbenza tozwi Manjela Kakuizako donc ye bakozele bakolemba ozo comprendre akoya na ete donc tolingaki tobenga bango protéger ye na makambo ezoleka bakopesa place bien aza pepele bapese mwa melamo ba crème ekochange mo elongi po poso na ye wana ezosenga penda ba crème eza penda ya kosala eza kosala na usine te baosala na ndako donc mabele penda ya miliki ya ngombe ya mbesu batiele penda pour sa denise ndeza bongo violet il faut babenga Manjela babengi Galiano babengi Ardi basangani bake bamemi pe na ndako baopesa pena ba crème oyo ya solo oyo bango bamelaka poso hôtel baposa bana mibala no kokufa omona da Galiano yermo abima lokwa raisin na bisa oti bon Ardi alowa fromage bon Manjela ko tukoloba te yesu aza na gwa ponda madesu donc kokate siko ko benga bango be bosa na intervention nanu ya mutu wana zotambola pona minute aza na position te o ka banga bazwa ye babongisi mwa bemba pese ba kiso mwa bachaka na mai bon ba soava sukulu bachaka kisi na mai oui o coach pe na mai tango zo bima 2 jours 3 jours mwa bena ba poswana se bimé le roi nana na moi au moins mais ouais ranson zo bima rankine ouais ranson ken bien attaqué Denile ça zo attaqué yo moi ndeke c'est que so ouais raza rankine ouais raza na Kishasa bongo ye mutaza rankine te Denile ça se retrouver na États-Unis na mbango ndenge akima ko kima akende na onzela brazati bakuluka na butu bakotela ye abomba lobate batwana ba viola na mwasi na ye abomba lobate baluka butu do no bakota na ndako basala sanduma ba viola so ye mutaza bien ye mutaza makambo siko akima kindenge nini faka zala je mutaza rankine te apinga ka batute muninga no pasteur abongisi yo eseke munoko chaka ya pamba pour faire Gwenter bangasa na Kishasa ye muta munoko nga danger ngam na sala ka faire Gwenter banga akima ipwani akima ipwani bah des délicieux et ça la bien te oui pas soigner ceux qui m'a bien pas na kila mutu te oui na kila mutu ba tunde ba luka komba oui rapona komba oui batu ba kocha okambala moko donc on va komba batu mususu ba kocha to moi da mise moi l'école mokamana so abeti makama mise bele bazana ba da fatigué mais ce que soka lobika komba oui rambala mo mokili ninga mise bele bazana ba fatigué de mort so lobika komba oui rande bala moko eche oboy est-ce que moi ben mise ko chrétien baseball actualité on a koyoka ndeta otanga koma baseball et simba te de fois ba wera bana maison mère to za nini ouais to za ka patient bata sensible bakage biso tous ces pays ici baba beza maramba sanité mais biso pe to koma na Angola lem moi portugais bo me kana ko expliquer biso na français bino boye ba français donc bata sensible tous ces pays ici ba sinon bango eza lingala eza nini eza bêtise était bêtise yango c'est pe ba bina ngo boye na yeba te OK siba yango ti to za na tous ces pays ici ba kasiti nini tous ces pays ici ba isa na set so bango ndeto chana sebo na ete sebo ba kanta tous ces pays ici ba ngo eza boye éviter donc depuis que ba ko libérer ngo ba tutu bazo zelango pour songo kaka bana to maison mais boza na bino patient yango wana sto ba tous ces pays ici ba nyoso ne zo li grane et hôtel mais na bango ekanga bango kaka ekanga bango bon mbote na bato yo adesha dossier ya mbote na bato tout balingaka toucher sénateur donc na moni bongo Steph Kulumbimbi ba bon séjour na Matadi ba lobi akezo bato ya ko zo bato tina Congo donc aya matisi bango ba kei Steph Kulumbimbi ba mbote na place ozali magazo finanga bon DDC Aigle na omi putu na kata soyo DDC Aigle kala tena na benga mère na omi na funda po na zo comprendre était comme nini donc kala tena ko benga mère na omi putu na funda DDC Aigle pozo yamba ngati bambote na place ozali ma monte le mirage congolaise babina congolaise beaucoup mo ko bato bakoya bondeni ma monte akena bana sina bana na poto ma monte le mirage congolaise très fort na kati ya Paris wana koko maleka prêtre vieux nazo comprendre de koko maleka prêtre ya sur la faux sur la faux na lobby en penda koko maleka prêtre sur la faux vieux sur la faux na maso baba to lobby fois 4 on tindela yo sur la faux vieux héritier vraiment de congolaise ya wana pire mutu nanga vraiment tika nga été héritier vraiment depuis Paris donc ya Willy Pessel ne fa mundele babi epende tout est côté mbala moko ya Willy Pessel ne fa mundele ba bon guérison na yo po ça te déranger comment muke bambino malambu bobali kitokos na kata roi des assèges pour ba repasser le bien pour la tamwa kitoko donc il faut que tana bambino malambu la vandaria ezawana kitoko quoi Dile Macharan Zambé, ba déclarer tout ba koya ba déclarer tout ba bunga mais Dile Macharan Zambé. Dile Macharan Zambé. Ba ba conteneur donc grâce à groupe Naïda Lema na kati ya Luanda pas tout son angol bambote na yo. Son angol. Diba ivoirien ba bi ko ba salo lor sa kitoko na kati ya salon kuna chez pas tout son angol luka diba l'ivoirien donc azawana et puis Michel Mbaya ma vite à Fomimba
donc chef ya Fomimba na kati ya Kinshasa na surtout liaka bien to la na hôtel a bien ba ki para biso pena kitoko ba peso ba séjour na mbongo mutaka ba dollar le roi papier mouchoir ye moko Michel Mbaya ba vita na bambote na place aux alliés et puis pour na kosukisa Jocelyne Singa ba bi petite sœur propre ya za gauloise donc leki nanga apesi bambote place aux alliés Jocelyne Singa donc bambote na yo la six nanga pa ya président ligue tukumata ba bi ba bon retour na kati ya mboka pende lela qui na comprendre penda mboka na mboka ezana ba kontina ngo donc mutu mususu kazate ba tu comprendre penda que non donc absence penda eza makasi na kati ya mboka déjà zonga na kati ya mboka président ligue et puis place où tous allés chez Plata Banda chez Plata Nzanza ah penda soko lingo lia penda donc pêche moi penda tala pêche munene donc il y aura poisson et le qui moi mon penda maniqué na munene quoi donc ah ouais est-ce que tu liras bilo quoi et puis qui tout travel babi mikolo yo babi to bila moi kombo na autre quoi babi kaboli lwanda katikati etikale ka okota suna babai ho mususu quoi qui tout travel donc babi kwenda fotoka kwenda KVK donc kitoko atro. Merci beaucoup na batuto ba compagnie Masola balabala boteninga regarder oza analyse oza réponse ya Ken Piana donc makambo asalaki ouera azana ba fan ouera azana ba bureau ouera azana ba porte-parole ouera azana bato balobela kaye donc baza obligé baya ko défendre ouera nso na Masola balabala David we mena uti ko bosana donc ba bosana bato ba edara bisote ndeti temps comme na bosana ko pesa programme ko bientôt na ozonga king de la kepena pona travailler pena dimi pena pour makambo e komo leka donc na pesi na nous merci na Orly Mobali Orly Mobali wenge bana wenge tout les pena parce wenge mobimba donc côté tout la couronne papa succès couronne donc Sa Majesté générale Sa Majesté générale elle c'est la fin du mois choix pour des athées Saragondo on a construit ça FCC mobimba to ko bossa na te FCC mobimba bon séjour grand Ben Willy les Gabonais na kata Brésil bodidi nene Ben Willy les Gabonais et la biso muluba sans oublier Paulo dos Santos les guerriers babi muto sala bikamo mikolo so apeso chèque comment monter mo ke zo na banque bodrik matadi Union européenne la promesse mettre lemba o kate mbote na quoi donc beaucoup takota Masola balabala beaucoup za la des cités donc merci à tout bo compagnie Masola balabala pour contacter biso ozana posa promotion maramna tout hein et les canabajar moko boye balobele na yo soza na posa penda oyebana soza na posa penda komone beta nenga ezalaka contactez biso ozala des cités donc on a ça avec vous ciao